remercier, tous les remercier bien mingi ba bon message pour la émission du sur www.zoommail.com. Donc si bien beauté pour été vous allez comporter toujours confiance na émission na bino ko vous sana landa les lots pour meli bino basango ko bu landa na mukolo ya lelo et pour bino te boza la kabisi pour vendre boyo kanini ko bu meli bino pour été biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité yango ete to sengi na bino bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoommail.com vous allez kabisi pour vendre bien na moment oyo bu kozwa basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda radio Zoommail 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino mpona kotalisa ndenge nini bato mosusu bazali na courage ya kotelema pe koloba ete Joseph Kabila Kabangele Rais c'est notre président. Bandeko babolingo bato mingi bakanisaki ete soki balobi ete bapesa bato bapunition ke baloba ete balingi koyoka lisusu moto aloba kombo ya président Joseph Kabila te awa na poto, bakanisaki ete ezali chose facile oyo bakoresir na yango, alors que bazali kobosana ete na démocratie baprivaka liberté ya moninga te. Bandeko babolingo ndenge tozali koloba lelo tozali koloba na oyo etali ndeko na biso Congolais mwana ya mboka solo solo na kombo ya Badive. Badive azali moto oyo azali ko lakisa ba sentiment na ye pe alingi te kozala influencé na bato oyo bazali koya yo kosala boyete yo kosala boyete. Badive azali ko lakisa na ba Congolais oyo batikali ete moto na moto ifo yeba na kobunda po na liberté ya parole na ye po tozali na démocratie. Ndeko tango bato oyo bazali koloba ete bazali kosala lit na bango, okomona na lit na bango bazali koloba ete na Congo kuna démocratie ezate tolingi tozwa mboka po totia démocratie. Oui, bolingi bozwa mboka po botia démocratie, mais bino moko awa na poto bolingi kopesa bato mosusu liberté ya parole te pona koloba na bato soki bazali kotala bakotuna me ndenge nini bato oyo bazali kolakisa ete bazali bato ya dictature bozali kondima penza bato ya boende bakopesa bino liberté ya parole kuna na Congo awa kutu na poto na ba pays oyo tovandi esika balobi liberté ya parole ezali pona moto nyonso bango bakomi koyebisa ba Congolais mosusu yo kosala boyete yo kosala boyete ezali mawa pe pasi. Me yango wana Badive azali kotalisa na bato oyo batikali ete ndeko soki olingaka président Joseph Kabila tombola mongongo na yo loba. Lelo oyo bazali kotalisa bato mpona koloba ete président Joseph Kabila abomi 8 millions de morts. Même ndeko oyebi ke bato mosusu ba argument na bango bapesaka ezali mawa. Tango yo zali koloba ete président Joseph Kabila abomi 8 millions de morts, donc koloba ete président Joseph Kabila moto azalaki kuna na este abandi koboma to koviole ba mama wana. Esika ba mindele bazali komona ete Congolais azali zoba na kati na ba déclaration na ya azali kosala. Po ete tango yo zali koya ezala tana ba makambo ya ngunda bandeko boyebi ete bato mingi barate mikanda ya ngunda awa na poto pona ba déclaration moko yo bazoba oyo bazali awa soi-disant bakombatant bazali kopesa bango ba ngunda moko bandeko bazali kozula yango ba rejet sans ke bayeba. Okomona moto akoti na bureau ya ngunda pona kosamba juge atuniye surtout en Allemagne bato mingi bazui ba rejet pona likambo wana bato yango balekelaki wapi ba mosusu balekelaki na France na Belgique bake kozwa ba conseil ya ba combattant ya kuna baye kolelisa awa ekomaki bango abandeko mokolo ya interview babandi kosamba juge atuni
okimi Congo po na nini? O na kimi Congo po ete balingaki baboma ngai boye apesi ba raison. Après balobi na ye. Mais eloko nini ezolakisa yo ke Joseph Kabila nde yende moto azali mabe pe yende moto azali kobebisa ba makambo kuna na Congo peke soko ozongi ozali na danger. Eloko nini ezali kolakisa. Mais yoka Congolais ide na ye. Olie apesa kaka raison na makambo ndenge ye moko asi alobaki mpo na ngunda na ye tala akei susu mosika ke koloba ete danger na ngai nazali komona yango mpo ete Joseph Kabila aboma 8 millions de morts kuna na Congo. Yango wana lokola aboma 8 millions de morts ezali exemple oyo ezali kotalisa ete nga pe nazali na danger. Ndeko oyebi ke juge mbala moko atali alobi ya po ba juge wana balobaka te alobi bon ça va toyoki yo mais tango balobi réponse koya sima après 2 semaines bakopesa yo rejet po ete yo za kopesa raison moko za koloba ete abomi 8 millions de morts. Mais tango bakotala est-ce que Joseph Kabila nde moto akendeki na est ake koboma 8 millions de morts? To bino moko boyebi bandeko oyebi bato mingi lelo bazali kolinga kosala semblant ba femme violée na bato yo bakufi mingi côté ya est. Est-ce que bato mingi bayebaka tango Jean-Pierre Bemba akendeki ko sa relier na Museveni nani ya Uganda? Tango Jean-Pierre Bemba bazali ko sala sa face côté ya est bayebaka te ke bato bakufa ebele. Est-ce que bayebaka yango bino ba Congolais bino bato bolobaka ete boza kolela po na mboka na bino boza kolela po na politique ya mboka boza kolakisa na bato te bino boyebi politique? Est-ce que boyebaka ete ba soldat ya Jean-Pierre Bemba na tango akende ko sa relier na ba Ugandais boyebaka ke basalaka sa face? Tango bino bolobaka ete ba Rwandais bakoteli biso na mboka bapaya bakoteli biso na mboka me bandeko oyebi ete epesaka nga mawa tango na monaka boza kosala ba déclaration moko nga na koko benga yango erroné. Bandeko tango bino bosalaka ba déclaration oye bolobaka ete ezalaki faute ya Joseph ezalaki faute ya Laurent Muzema Kabila yende mutu akende kosala relier na ba Rwandais yango na makambo nyonso tomonaka yango lelo. Me bandeko boyebaka te ke Jean-Pierre Bemba pa kende kosala relier kaka na meme bato lelo bino bolobaka. Boyebi te ke soki Jean-Pierre Bemba na moment wana abenganaka Muzé Kabila Jean-Pierre Bemba alingaki ayela biso pe kaka le meme bato boyebaka yango te. Bandeko ba bolingo na kolakisa bino lisusu esika hypocrisie ya ba leader congolais o bino lelo boza ko betela maboko o bozali ko benga ba Moïse banini bandeko na yebisaka bino tango nyonso ba leader congolais balingi biso ba peuple te mais mingi batianaka bandimaka yango te. Ba leader congolais balingi biso ba peuple te mais balingani bango na bango po bayebi mabeni nyo basalaka makambo na bango basalaka na ndenge ya molili. Pona nini bandeko? Bandeko eloko ezali kokamwisa il faut ba Congolais bolandaka makambo ndenge ezali kotambola boko comprendre ndenge nini bato bazali kobenga ba leader o ba sauveur ndenge nini bazali. Pona nini bandeko toyebisaka bino boy tango ba mama oyo balobaka ete ba femme violée ba leader na biso balobaka ete ba femme violée ba nini bakoma kozwa yango neti ba instrument na bango ya ko utiliser kombo ya ba femme violée po baluka ndenge nini ba kozwela bokonzi na Congo bango kujesalaka bango plaisir bino bozo kokanisa bato ya mawa. Me bandeko tokolakisa bino ete bato bazali ba hypocrite. Tokozwa exemple Papa Etienne Tshisekedi oyo bino bozali kobenga o Moïse sauveur yenda alingi peuple te alingi peuple te. Nakopesa bino lisusu exemple moko oyo ezali kolakisa ete bazali koutilize nde kombo ya peuple po baluka ndenge nini bakozwa eloko bazali koluka pe basenrichir. Bandeko nazali kolinga kokwesela bino sikoyo masque oyo Papa Etienne Tshisekedi alatela bino oyo bino bomonaka kaka ete molobeli ya peuple mais azali kaka na masque wana oyo alatelaka biso na tango ya 2e république. Pona nini
lelo papa Etienne Tshisekedi ye wana azali kolobaka ba femme violée banini et comme instrument na ye pona kolakisa bato kotalisaka bato pona koloba ete na mboka na biso ba femme bazali violée bani oui ezali malamu po ete biso nyonso tozali na souci mais na kolakisa ete papa Etienne Tshisekedi azali na souci te ya ba femme violée pona nini bandeko depuis to banda koloba likambo ya ba femme violée depuis ba maman na ba banda ko violer bango ba image se monana na ba mokili mobimbela kisama bandeko boye bisabiso ata mon colonie ni papa Etienne Tshisekedi azui avion akene fils ke kotala ba maman wana asala yango te tolobi bien ne fils ke pona kotala ba maman wana mais loko ni papa Etienne Tshisekedi alingi etalisa biso bandeko. Donc papa Etienne Tshisekedi alingi etalisa biso que Jean-Pierre Bemba nde moto azali na valeur koleka même ba femme violée bandeko. Tango ye papa Etienne Tshisekedi azali ko utiliser kombo ya ba femme violée. Ah ba femme violée ba maman na biso violée mais atikali ata ko sala geste te ata ko tinda mbongo ya pamba. Atikali ko sala yango te ata ko loba ete ba peuple tala ndenge ba maman wana bazalaki violée banini en tout cas tozala na mawa mingi na sengi na ba diaspora to sala cotisation pour to tindela ba maman wana jamais atikali ko sala yango te mais eloko ekamu isi biso lelo Jean-Pierre nani papa Etienne Tshisekedi azolo banini na ko sala nyonso tuna kende ko tala Jean-Pierre Bemba pona solola na ye na console ye na solola na ye na bisa ete azala kaka na kimia soki tozui bokonzi donc bandeko donc ye azali ko consoler moto oyo aboma bato moto asala crime kaka ndenge tomoni kuna na est ndenge bazali ko violer ba mama ndenge ba soldat na ye bakenda ko sala yango kuna na Centrafrique nde moto wana papa Etienne Tshisekedi andimi alobi ete na ko kende kuna na la ye pona kende ko consoler e bongo ba mama oyo ba viola bango kuna na est okenda ta ko tala bango te oko consoler bango te yo moni kaka moto oko consoler o moto ya sala crime kaka ndenge moko na bato ya ese o ya tinda ba soda na ye na Centrafrique ba violer ba ma est-ce que tango bino bolobaka makam tolo bananu sikoyo bino bato bozali kolakisa ete bozali na souci ya bato ba mama o bazali violer est-ce que boyebi ke muo basi oyo ba violer na Centrafrique na basi oyo pe ba violer na Congo boyebi te ke bazali kaka ba mama ya mokilio nzambe ya keli pona nini bozali kolinga ko ignorer oyo bazali kuna ba violaki na Centrafrique bozali nde kolinga ko mona kaka oyo ya RDC donc bozali kolinga lelo kolinga ko suye image ya Jean-Pierre Bemba bobi misael lokola moto malamu mosantu bandeko nzambe azali zoba te nzambe azali bino bokanisi kolela ya ba mama wana na Centrafrique nde nzambe akoki koyoka yango te. Mais lelo papa Etienne Tshisekedi depuis ba maman oya est bazali violé sans même azwa idée que na kene kotala ba maman wana na solola ta na bango rien pe ye moto ya liboso azali ko utiliser kombo ya ba maman wana bisika nyonso azali ko leka ba femme violée bani mais atikali ko sala eloko te ye azali leader d'opinion. Est-ce que tango ba kondanaka ba wera son non il faut boloba moi liloba pona ni boloba kate est-ce que papa Tshisekedi asi aloba mwa liloba tala ba diaspora to sangisa mbongo poto tindela ba mama wana papa Etienne Tshisekedi bandi ko tombola kaka mongongo siko pa ebi ete ezali makambo ya élection nde akomi ko sala neti koloba pona ba mama wana mais hypocrisie na bango ba makambo nyonso tu bazali ko sala to ebi yango bandeko a préféré na ye akende na la ye aza koloba yango bien na kokende kuna na la ye pona kutana na Jean-Pierre Bemba na solola na ye na consoler ye bandeko o consoler moto asali kaka crime ndenge na bato bazali ko sala kuna na est et que ba maman no yo bozali ko utiliser comme instrument na ba kombo na bango o tikali ata ko joa vite pona ko kende ko kutana na bango ko solola na bango mais lelo oyo bato bazali ko sala ba geste on atala lelo ba komi ko finga bango ko loba n'importe quoi yango na tozali ko loba hypocrisie na bino nzambe akomi ko lakisa yango tango mosusu bato bakoloba ete mais mama Rosalie makambo azali koloba yango azui yango wapi bandeko babolingo na kosenga na bino bolanda siko na babilili botala ndenge nini papa Etienne Tshisekedi ye moko azali koloba kolakisa bolingo pona ndenge nini akokende kotala Jean-Pierre Bemba pona kolakisa ete akonsole ye
po ete Jean-Pierre Bemba nde azali mwana ya mboka koleka me ba mama oyo bazali ko utiliser ba kombo na bango ba femme violée atikali ata ko zwa vieux te ko kende kuna même ata ko yebisa ba diaspora congolaise to sala cotisation rien mais loko ekamwisi biso monsieur Richard Lumumba bande kuna lobi bien monsieur Richard Lumumba asili ko zwa idée ya malamu a contactaki association moko ezalaki na Hollande ba betisi même wera son kuna na Hollande po ete mbongo wana bakangisa yango batinda yango na este po na babama wana me papa Etienne Tshisekedi bango bazali ko préféré ko leka ko senga bato bambongo po na nini koloba ete ba caisse na bango ezali video bomoni po na ba intérêt na bango wana nde pepele me po na ba intérêt ya bato mosusu bino moto bozali koloba azali Moïse azali kotala na intérêt na ye Moïse azali kotala intérêt ya peuple te bande koto fungwama botala ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azali koloba ete akende kotala Jean-Pierre Bemba atala ye po consoler alors depuis ba mama oyo basi ba viola bango kuna na est basala bango mabe akenda ata ko consoler bango te pomona kaka te association ya ba malfaiteur oyo nde bazali kolinga kokamba mboka na biso bande ko ba bolingo tolanda na babilili ebongo sima tozongela masolo na biso na régie na kosenga ete bochela biso ba bilili s'il vous plaît. Dernière question, est-ce que vous allez rencontrer Jean-Pierre Bemba et qu'est-ce que vous allez lui demander? Je vais lui rendre visite, je n'ai pas à lui demander quelque chose. Il est arrêté, il est seul, je crois que ma visite peut le consoler. Mais c'est important pour vous cette rencontre dans la perspective des prochaines élections? Pas dans la perspective des prochaines élections. Un compatriote qui a, nous disons injustement, été dans ces conditions-là, comme j'ai l'occasion de passer, je vais y passer de saluer, pour l'encourager à ce qu'il maintienne le moral bon jusqu'au moment où la décision viendra de le libérer. Votre premier meeting sera... bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini bato bozali koloba bango nde bazali na souci ya peuple ndenge nini bazali kolinga ko traiter bino ba peuple ezali na basini ya mosusu bandeko il faut komona po congolais alingaka soki asali likambo après akomi soki toyebaki me bandeko eza na basini ezolakisa ete moto bino bozali kokanisa azali Moïse te azali koluka pe ba intérêt na ye yo soki omoni moto azali mpiaka abandi meme a provoquer meme ba tourner abanda kokende tina ba États-Unis ba Canada wana nyonso tout mpona korekolte bambongo me mingi bazali kokanisa ete azali kosala yango te bandeko azali na ye mpiaka ayebi na ye lelo oyo bato mosusu nazali ko comprendre te oyo bazali koloba ete papa Etienne Tshisekedi ya lobi boye mais ngai na koyebisa bino bandeko bato ya mayele oyo batanga il faut bayeba eloko nini oyo bato bazali koloba po ete tango ozali koloba na moto ete moto oyo azali mopaya mais okei osigné ba papier pona koloba ete na kokende élection na ye mais si moye oyebisi bato ete non azali mopaya banini omoni te kobimi tente tango mosusu akobanda kokosa bato oyo nasalaki yango mpona baoccidentaux mais soki osalaki yango mpona baoccidentaux yo lobi obangaka te ozali wana mpona molobeli ya peuple mais lobela yango lobela ba occidentaux lobela bango ke non ndenge ezali wana oyo azali na mboka azali mopaya na kosigner ba papier te na kokende pe élection na ye te mais okei ba élection na ye mpona kolakisa ete ndenge nini bino bozali komanipule ba peuple bozali kokosa bato na ba histoire ya lokuta bandeko na koyebisa bino bato bazali koboma Congo ezali tango mosusu ba musicien oyo te bino bozali kokanisa opo bakendeki koyembela Kabila obo te bato bazali koboma Congo kaka bato oyo ba papa Etienne Tshisekedi ba Jean-Pierre Bemba bango nde moto bazali na basekele ya mabe oyo bayebi ete makambo ezali mabe mais bazali koyebisa ba peuple makambo mosusu Moïse oyo bino bozali kobenga Moïse bandeko ngana otikali komona te sika Moïse
akomi lisusu kosenga bana ya Israel mabonza bosala boye mpona ngai tala kaka natamboli mingi na désert makolo elembi botia ba 1 ou bien ba 1 euro po ete bosunga ngai bani te. Moïse azalaki kaka na bato na ye oyo ezalaki soki amoni likambo boye bien problème atuni na nzambe alobi me napesi yo nini oyo oza nango na maboko nini alobi nzete nzambe alobi bon salela nzete wana napesaki yo. Me lelo oyo makambo ebongwani ba Moïse na biso ya Congo bandeko bakomi na bango nde ba mandia ba lolombo bakomi nde kosenga senga bandeko wana ezalaki exemple mpona lakisa bino hypocrisie ya ba opposant congolais na ndenge nini bazali ko utiliser kombo ya ba femme violée alors que makanisi na bango kutu kuna ezali te. Alors nazongi siko na sujet ya Badive bandeko ndeko mobali na kombo ya Badive alakisi penza ke azali penza mobali penza ya solo po ete Badive aye komonisa ete moto moko takoki ko privé liberté na ye. Voilà eloko biso to lingi pe ba congolais mosusu ba telema po ete bazali ko privé bino ba liberté na bino bandeko. Kaka bato oyo to kimaka bango na tango ya deuxième république oyo bokimi boye awa. Boye ko vanda na ba poto po nini? Bolobi ete Mobutu kuna na bato na ye nani démocratie ezate bokimi boye ko vanda awa. Lelo tala le même bato wana ba ye lisusu bakomi ko s'imposer bino wapi na ba pays ya démocratie. Ndeko pays oyo ngai na yebi ete mboka ya mibeko po pe na koki ko traduire na justice to kepe na justice na to sambi pe na longi yo ya koloba na ngai ke ana ko sala boete wana nyonso to ezali nini ezali nde peuple congolais azangi nde koyeba po nini boto ye na bapoto awa tolingi ko apprendre te totikali kaka stationner yango na moni totikali kaka esika moko. Ngai moto lokola ngai mama Rosalie moi kimbumbulu moko azali na poto azako baluka lobi asombi moi teni ya basoda soki na 2 euros soki na 3 euros akamati alati yango azwina soko alati na ekoti ya basoda pe akomi koya koloba nanga mama Rosalie ko sala boete nani bandeko wana ko en tout cas soki meme ko tali kambo na ndenge ya justice to kokoma bandeko ngai na ndenge na mwa moke na yebi ata ndenge bato balobaka ite nazali zoba me na yebi mingi experience na ngai ezali kaka ndenge na vandi na bato pembeni pe na vandi na papa Roger papa Botamba pe na ba almoto vandi awa makambo mike bazali kolakisa biso bandeko biso ba congolais mingi tozali na poto tozana ba droit na biso me kaka bandeko na biso ba congolais bakomi ko bafouer bakomi kolinga kosala neti kozipa biso miso poto yeba ba droit na biso te mendeko soki un congolais ameki ko privé yo liberté na yo oza na droit ya kolukela ye avocat bofundi ye na justice aloba pourquoi azali ko privé yo droit na yo pe bamosusu bazali koloba ete non kosala boye te tozali ko privé po ete bango bazali koloba malamu mpona Joseph Kabila bandeko bopesa biso paragraphe oyo ekomami na bamboka ya poto ete moto moko takoki koloba malamu ya Joseph Kabila na Europe bomoni boyebi teke babiloko oyo bango baza kosala soki bolobi boke na niveau ya justice bandeko bakokangama pe bakofuta baamande ndeko na potoko epekisami kobeta moto soki moto abeti yo sa raison ndeko kende kofunda ye tala eloko nini ezali koleka bandeko mpona lakisa bino ete ba opposant congolais baza ba hypocrite balobi ete papa Etienne Tshisekedi azali opposant oyo azali mpona peuple congolais nyonso babengi ye nani Moïse mais Moïse ango lelo azali komona bato mosusu bazali komenase bango na poto bazali kotumba babien na bango totikali komona teke sika Moïse a condamné yango ye kutu azali kobanga ko condamné pa ebite soki a condamné ba mabonza na kesi ya UDPS kokota te lelo na poto azali ko lakisa langage mosusu alingi lakisa ke Joseph Kabila azali nani mopaya mais soki lakisi ete Joseph Kabila azali mopaya bandeko c'est clair nani abimi tente ezali papa Etienne Tshisekedi po bakotuna balobi bon na constitution ya mboka na biso lobi ete mopaya jamais akoki kopesa candidature na ndenge ya présidence na mboka na biso mais yo lobi lelo ke Joseph Kabila aza mopaya oke kosigner ba papier po kende élection na ye yebisa biso
na Joseph Kabila na yo nani abimi Tintin bandeko soki oza kolanda babiloko oza kosala ba analyse na makambo toza koluba okomona ite Joseph papa Etienne Tshisekedi azali Tintin azali comédien aza siko koluka mbongo na ye na poto ndenge nini parti ya IDPS mbongo ezate yango na bazali kosala baje bandeko yango na monaka mondela aza mayele po ete na soki ezalaki mindele bakokangela makambo oyo tozali koloba miso te pa ya papa Etienne Tshisekedi soki ezalaki mindele ndenge lelo ye aza koyebisa badiaspora non ndenge ezali wana moto wana aza mopaya me bamindele bakoloba me yo yebi ke azali mopaya azali na droit te ya kopesa candidature na mboka na biso mpo na nini osinie bapapier olobi okende baélection na ye mpe mpo na nini okendeki na centre city osiniaki bapapier mpo na koreconnaitre ye mwana ya mboka bandeko c'est simple wana bomoni mbala moko lokuta ya papa Etienne Tshisekedi esika ezali oyo papa Etienne Tshisekedi azali kosala azali korekolte nde bamabonza na ye na poto parti eza na mbongo te po totalisa bino ke bango moko mpe baza kotenir compte na baélection yango te tala meme barepresentant ya IDPS na babureau de vote bazali te donc bango yebi ete bakozwa na bango te me batikali kaka na ide moko tokosala stratégie mpo toloba ete baélection ezalaki trike mpo toluka ndenge nini ya kofaire soulever bato mais papa Etienne Tshisekedi azali kobosana ye te omoni ntango ya Mobutu bandeko ezalaki moto nyonso se alembaki Mobutu moto nyonso azalaki na besoin Mobutu akende yango na moni ete na ntango wana ezalaki ete nyonso papa Etienne Tshisekedi azalaki koloba bato nyonso bazalaki nsima na ye mpo ete tozalaki na posa nde Mobutu akende mais sikoyo toyei komona ete président oyo aye jeune makambo asali bandeko ezali kutu bamakambo bapepte baluka depuis kala lelo bakomi komona yango mais papa Etienne Tshisekedi azali koyeba teke na kati ya population ya RDC ezali pasi mbala oyo po ete azwa penza mipiku ya bato ndenge azalaki na bango na ntango ya Mobutu po ete lelo bato bamoni réalité ya le rais Joseph Kabila makambo azali kosala mpe ekamwisi mokili yango wana eloko tozali koloba eloko ekamwisi biso surtout papa Etienne Tshisekedi azali koloba nini ezala baélection te tokosala par tous les moyens po ete Joseph Kabila akende mais wana makambo azali koloba est-ce que papa oyo azali lisusu démocrate alors soka moni ete ezala baélection tokosala nyonso papa nani Joseph Kabila akende alors abanda yango kaka sikoyo po ete ye alobi ete ezala baélection tokosala to akende donc azali déjà na baide ya mabe na nsima ya motu na ye donc alakisa déjà bamakambo yango kaka sikoyo po ete toyebi ete eloko mpe azali kobosana wana mpenza tozali koyebisa mpe na le rais tozali koyebisa na le rais le 6 décembre soki baproclame balobi ete yo ozali président de la République ya Congo wana en tout cas soki kobimisa manzaka bimisela bango manzaka po ete olakisa bango ete ozali président ya République tala Joseph Kabila azali penza vrai démocrate azali nde koenseigner papa Etienne Tshisekedi la démocratie bandeko bino bokanisi na ntango ya Mobutu ndenge bato ya IDPS oyo bazali komanipule na a partir ya poto oyo papa Etienne Tshisekedi na bato na ye baza kobenga na batelefone bosala boboke na bureau eseni boluka basala bosala boye bango bakanisi toyebi yango nyonso te papa Etienne Tshisekedi azali komonte basene moko po ete likambo moko esalama po ete aloba ete anga nayebi te donc azali kolinga neti asala neti bainnocente ye mais toyebi ete bamakambo nyonso to ezali koleka ezali commandité à partir ya awa IDP ezali commandité à partir na ye na tata oyo mubaki oyo azali neti moto atekisaka basaki ya makala na kote ya Kikwit oyo azali koya koloba bamakambo banini na lokuta nyonso to azali kotombola mpe mongongo koloba na lineti ya lati on dirait l'histoire les corbeaux et les renards bandeko nazali koyebisa na bino mbala oyo papa Etienne Tshisekedi akokosa biso lisusu te ndeko bino moko boyebi ndenge papa oyo avovaka boyebi soki papa oyo atomboli monoko ndenge nini alobaka lelo papa oyo azali koya kotalisa biso ete na Joseph Kabila azali mopaya bandeko il faut
ko kosa kaka bazoba asi à comprendre que ba congolais mingi na poto bazaba to moko ba prendre te bazama ele mingi te yango na zako sakana na esprit na bango ndeko ngai soki na kutana papa chenzi seki na ko tuna ye motuna moko na lobi mais papa yo zako loba lelo ke Joseph Kabila azali mopaya oyebi yango malamu na constitution ya mboka elobi boye mopaya jamais akoki kokende ba élection na mwana ya mboka ou bien akoki kopesa candidature na présidence mais ndenge nini oyebi te Joseph Kabila aza mopaya okeyo ndimi osigné ba papier pe ondimi ete osala ba élection na ye mais lelo oyo tango ye na poto okomi koyebisa biso lisusu ke non Joseph Kabila boye ndenge ezali wana ezala ba élection te Joseph Kabila il faut akende mais oyebi te ke nazoyeba te oyebi te ke papa Etienne Tshisekedi oyo lobi boyoka babiloko azali kosala nayebi te soki motuna ye ezali kosala bayebi te ke babiloko oyo oyo azali kosala ekoki mpe kokangisa yo komona ete lobi batie na laye bokomi koloba oyo Joseph Kabila nde mutasali bamanevre kaka babiloko oyo bandeko osine bapapier yokanisi bapapier oyo basinyaka mpona makambo ya mboka ekendeke mpe na bapays occidentaux no bazali na bapreuve wana boyebi teke babiloko bapomedi oyo papa Etienne Tshisekedi lelo aza kosala oyo lelo aza koloba na peuple ke ba élection te Joseph Kabila efakeni mais bayebi teke soki abimisi mobulu bakoki mpe kokanga ye bakoloba mais comment yo bimisi mobulu comment ba élection esalami ozwi to bimisi mobulu ondimaki ke Joseph Kabila azali mwana ya mboka lelo lingi kotalisa na bapeuple mpona tala bandeko bato oyo ko bazali bato moko soki mboka ezali kokufa ko toza koluka bandoki mosika pamba bango oyo kaka nde bapapa Etienne Tshisekedi likolo ya mbongo oyo azali koluka ya mabonza tala komi koloba n'importe quoi yango na bandeko soki oza moto ya mayele osali analyse okomona ete papa Etienne Tshisekedi mawa mingi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi ete oyo nyoso mama Rosalie auti koloba ezali juste bandeko tozali koloba yango pamba te po toyebi ndenge nini ba opposant congolais bazali kolinga ko manipuler biso. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete il faut boyeba yango na mokili oyo ndenge tozali awa surtout na Europe na ba pays ya démocratie elingi koloba te soki yo o perda tout na tango ya deuxième république o ndenge eloba pasteur Mukuna lokola baboto la bino ba biftek bo komi siko kolinga koya ko agresser bato mosusu apona koloba ete bondimela biso bosala bo alors que bino ndeka ka bato bo bomaki mboka pendant 32 ans bo sali ba makambo ya mabe après lelo bo komi kolinga kosala neti bo konza bato oyo baye awa na poto pona koloba ete ba ye pona koluka kimia pe démocratie bino lelo bo komi ko privé bango ba démocratie yango bandeko babolingo ngai nazali ko féliciter monsieur Badivé. Monsieur Badivé azali penza congolais ya solo. Monsieur Badivé azali penza moto oyo alingi mboka. Monsieur Badivé azali penza moto oyo azali kotalisa biso démocratie ya solo solo. Bandeko babolingo. Badivé azali moto oyo azali kolakisa ete alingi mboka na epe alingi président na ye. Mendeko, yo pe moto oyo ebete omoni ete Joseph Kabila a convaincre yo azali kosala mosala ya malamu ndeko. Tika hypocrisie, tika kolanda kingani yo po boye, po moto boye bandeko. Mingi bazali kosala kaka ba makambo ya lelo ya mboka na biso pona influence. Azana camarade na emoko ou bien azalaka papa na azalaka mokonzi na tango deuxième république ba kimi ba ye awa ndeko na komi kokende. Azomona te Joseph Kabila azako bomela biso mboka. Joseph Kabila azali Rwanda tala kaka mboka na biso. Ba masoro ya lokuta wana po nini. Ye ayebi intérêt nini azali kolobela yango po ete ba perda. Biftek oyo loba pasteur Mukuna lelo bakomi kolinga kokosa batu bandeko bato bakomi kotalisa biso kaka na este kuna boye na este bo mais bandeko boyebisa biso depuis année 2011 banditi lelo nani yango koyebisa biso ke ono bitumba moko bimaki na este ou bien ba soldat ya Rwanda batake Congo bien ya Uganda batake Congo be basali boye gouvernement ya Congo eza kosala nyonso mpona kimia mais banguna ya peuple balingi yango to banguna ya peuple yango banani banguna ya peuple yango ezali kaka bato bozali komona bandeko mingi lelo bazali kokanisa ete Joseph papa Etienne Tshisekedi azali Moïse ya ba peuple te mais na minute ngai papa Roger nazali koyebisa bino ke na minute dani papa
papa Etienne Tshisekedi azali penza monguna ya peuple na bandi ete bato mosusu bakoloba me makambo nini tato azakolo azali monguna ya peuple mpona ezali na bilembo ezali kolakisa bandeko soki lelo ndenge aye na poto azali kolakisa biso ete ano ndenge ezali wana en tout cas nani bandeko ndenge ezali wana moto wana azali kuna na mboka azali mopaya ifa kende mais ngai moto ya mayele directement na koloba mais papa soko yebi kazali mopaya donc yo elingi biso ba peuple te po soko yebi kazalaki mopaya pourquoi kendeki kondima to ko signer ba papier oloba ite okende na ba élection na mopaya. Il fallait, on se soulever, on le peuple qui se soulever pour nini, bah c'est la trouble pour le baïté, ma comme élection, ça te moto, ça n'a pas la bichose à mon père. Mais on dit mieux qu'on signe par papier, on le peut aucune des élections, les locaux qui ont eu awa, au comme qu'on l'acception de Togo, ça la révolution pour le baïté, mon père Joseph Kabila Kende. Bon, moi, il y a ces cas où les alliés collectivités, papa Etienne Tshisekedi, les alliés hypocrites, peuple était. Pétangu ya keneki na San City ko signé ba mikanda oza ko lakisa ete Joseph Kabila azali congolais mwana ya mboka bandeko aseranda ki compte na pasi ya peuple po soki yebi ete Joseph Kabila azali mopaya akei na San City signé ba papier lelo ba makambo wana nyusu bazali ko linga deti ko sala ko zipa yango tala bato bazali ko boma mboka nde ba politicien oyo ba papa Etienne Tshisekedi bandeko ezali clair. Na ko yebisa na yo na ndeko oyo komela ki biso olobi ete ba makelelo nyosu bozali ko sala ezali na yango pamba po ete ba discours na bino bozali ko sala ezali ko sukela na yango kaka na internet eko kende na yango mosika te pe ba peuple congolais ba koyoka na bango yango te ndeko makambo zali ko lobe zali lokola ondenge barubaka ndoto ya baba oyo babengaka kozanga koyeba nde liwa ya ndambu ndeko na bandi ete na koapprendre na yo na Congo mobimba nazali kopesa osiko statistique ya radio Zoomel 1000 oyo ndenge ezalaka ete YouTube apesaka biso programme na tango nyonso tu na moment nyonso tu oyo bato bazali kolanda ba émission tango mosusu azali kokosa na koyebisa wana na Congo kaka ya pamba na kati ya Congo par jour toujours kaka Congo mobimba RDC mobimba par jour na koyebisa yo po tango mosusu oyebaka te na statistique ya YouTube par jour na Congo kaka ya pamba fumola mato yoka par jour eza na 15 000 personnes oyo balandaka biso na Congo soki mokolo wana ezalaki surtout neti ba weekend tokomaka meme okomona ata mosu 25 000 personnes na Congo mobimba na lobi yango bien oyo balandaka radio Zoomel 1000 awa na libanda ya Congo na bato nyonso tu oyo balandaka radio Zoomel 1000 soki bakomi 30 000 te donc par jour naza koyebiso par jour na Europe, Asie, Amérique, Afrique, na ba pays nzinga donc tokomaka na ba 30-40 000 personnes. Pona ko lakisa yote ndeko makambo za ko loboyebi na oyebi tina na yango te. Pe ko yebisa yote voix ya radio Zoomel 1000 tango tozali ko loba tango tozali ko tinda message kindeke pe komaka. Yango no mona ka ete bana ya Congo mosusu ba réagisaka. Soko lingi oyeba que message ya radio Zoomel 1000 et comme na Congo ça la profil na yo na Facebook et luka ete ozala ami ya radio Zoomel 1000 ndeko komona ndenge nini bato mosusu bazali parti ya Congo Kinshasa bazali ko intervenir pour na ba émission na biso de salaka soki totali susu statistique na biso na ndenge ya Twitter na Twitter kuna ezali ete tozali ko yebisa yo par jour bandeko okomona 10 000 personnes oyo balandaka biso na Twitter wana ezali statistique na ya bango 10 000 personnes par jour kobanda tongo ti tokoma butu ndenge bato bakei kolala ti tokoma lobi 10 000 personnes alors yo koloba ete radio Zoomel 1000 ezali radio ya simandako yo koloba ete radio Zoomel 1000 yo yebi radio grâce ya radio Zoomel 1000 yo yebi te ke yango ndem te faire affaiblir ba combattant à Londres. Yo yebite que radio Zoomel 1000 ndel lelo mu te koti si bango mai. Yo yebite que radio Zoomel 1000 nde yango nde mu te faire affaiblir même Ngwanda le Terminator.
pe la kisi bo solo pe la kisi ba vérité na yo kanisi bato mingi lelo ba yebi ba histoire ya ngwanda malamu à partir ya nan à partir ya radio Zoomel 1000 po te biso to tombola ki mongongo to bandaki koloba bandeko tellement ba radio mosusu bazalaki contre biso bazako étouffer ah non bato na makamuni bazako loba mais bandeko ba bolingo tango baloba gaite oyo ya nzambe zali kaka ya nzambe tellement to tombola ki mongongo pe to lobaki suka na yango bandeko lelo ba radio oyo ba finga ki biso balobaki contre biso lelo soko landi ba émission na bango oza komona ba komi ko siko langage oyo radio Zoomel 1000 ezwaki na bomoto ya ngwanda le terminator makambo biso to lobaki avant oyo bato ba kritikaki lelo bango ba komi ko loba yango ba komi ko critiquer ngwanda pe ba komi ko lakisa ba makambo biso to lobaki pona ko lakisa te radio Zoomel 1000 ezali radio tendengo zali ko kanisa ndeko radio Zoomel 1000 ezali ko bouleverser makambo soko ebité bato mingi bazalaki ya kolala lelo balamuki bato mingi lelo ba comprendre makambo grâce ya radio Zoomel 1000 mais soki yo zali ko ebate ebongi malamu avant ya kokoma tuna ndeko tuna information na oyo ezali radio Zoomel 1000 mais tozali ko ebisa ndeko soki yo kanisi te radio Zoomel 1000 ezali radio oyo ya simanda ndenge yo zali ko yoka bato bazali ko loba ozali ndeko mikosa po ete radio Zoomel 1000 essaie bouleverser makambo belé en Europe ba congolais belé ba ko comprendre ba ko loba ya solo penza ba makambo mingi to bande ko lala ba opposant congolais baza ko kosa biso na ko yebisa bino ya solo bato mingi basi ba komeli biso pona koloba ete ya solo ba makambo bolubaka pona papa Etienne Tshisekedi to comprendre liboso ne to bande ko yebate mais to comprendre yango vieux naza hypocrite vieux naza moto mo baza ko lukana bala grâce ya nini ya ba émission biso to salaki ya radio Zoomel 1000 to zali radio ya liboso na Congo o to zali ko dénoncer ba opposant congolais o esika zalaki i ba mosusu baza ko lingana te baloba abiso to lobite esika nezali ate zali i pe lelo bato mingi ba yiko comprendre lelo bato mingi ba komi ko loba ete soki omoni ba komi ko sala soki ta musu radio moko e bandi ko adopter ta musu langage na biso okomona ta musu bato ba intervenir ba lobi o mais bato baza ko loba lelo boy eza ba makambo radio Zoomel 1000 basi ba lobaka yango wana bandeko ba bolingo to lobaki ete tokoga. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko ba bolingo. Il faut boyeba yango ete bato oyo bazali lelo kosala makelele na poto bazali koloba n'importe quoi ezali nde nostalgie oyo kaka ndenge tozali koyebisa bino ete bato mingi biftek oyo baperdaki yango nde lelo ekomi kosala ete balobaka n'importe quoi bandeko Pasteur Mukuna azalaka na raison tango alobaki ete oyo batondeli biso ezali ba DSP na ba garde civile bato mingi batiaki tembe mais lelo oyo bango moko bakomi kobimisa kaka basini yango bandeko soki totali malamu papa Etienne Tshisekedi azali na ye kaka moto akomi koservir nde bato oyo babomaka biso oyo banyokolaka peuple basalaka n'importe quoi lelo nde akimi pembeni na bango pe akomi kobina danse na bango ya makambo ya bozoba ya ndenge ya kosala makambo ya mabe bandeko ngai na koyebisa bino boye Pasteur Mukuna azalaka na raison tango tolobaka alobaka ete ba garde civile na ba DSP moto batondeli biso wa mingi bazwaki yango lokola liseki mingi bakanisaki neti azali kosakana mais lelo ekomi komona na bandeko tokoyebisa bino eloko moko oyebi ete meme bamakambo papa Etienne Tshisekedi na bana ya kuluna ya poto bakomi kosala ezali kosekisa pe kokamwisa papa Etienne Tshisekedi bayambaki ye na Belgique bandeko oyebi soko ozali na bokonzi te kolinga te o dépasser ba ligne mosusu o elakisa ete ozali mokonzi bandeko oyebi ete tellement bato ya deuxième république ba soldat o ya DSP na garde civile tellement bavandi bambule ebele awa eloko akosala eza te bakomi na nostalgie bandeko papa Etienne Tshisekedi akendeki na mwa réception moko bakongolais bayambaki ye il fallait omona mwana mobali moko soi-disant azalaka ex soldat ya garde civile kala il fallait komona ndenge nini bandeko papa Etienne Tshisekedi ye
azui pa barenzela apesi sali alobi mwa maloba après afungoli nzela papa Tshisekedi aleki bandeko tina te o babengaka ba théâtre oyo babengaka ba théâtre bandeko mwana mobali wana tellement nostalgie bandeko basoldat ya Mobutu mawa susi kaka ndenge nini baperda nyonso yango na bamoni ete moye basala lisusu eza te bakomi au moins kolinga kosala ba manifestation yango po bato bamona po eza komanke bango bandeko moto mwana mobali wana akomi okomona apesi sali alobi mwa makambo alobi apesi nzela papa Tshisekedi aleki papa Tshisekedi pe sa mema aloba ete ndeko mobali tokomi nanu na moma yango te tozali nanu na nzela ezali molai o ozali kosala yango te mais papa Tshisekedi pe amitiki kaka vraiment ezali pasi pe mawa bandeko bino moko botala na babilili ndenge nini nostalgie ya bato ya deuxième république ezali kosala bango mawa vraiment mawa ozomona kaka ete ndenge elobaki paster mukuna baperdre charcuterie soki mpe baperdre biftek ekenda bakoma na susi botala bareception bakoma kosalela papa Tshisekedi bandeko oyo mpenza eza kolakisako baza kaka na posa bazonga bisika bazalaka me bokozonga ndenge nini po ete ndenge ezali wana mokonzi oyo ya ye Joseph Kabila makambo aza kosala na Congo tondimi ye a 1000%. Bandeko botala na babilili ndenge nini mwana mobali yo nostalgie azali koyamba Tshisekedi na modele o babandaka koyambela Mobutu kala na bakonzi ya deuxième république koka mwa bandeko na kosenga kuna na régie bilili s'il vous plaît ye wana zokoma en présence mutu moko te akoloba que eza fantaisie akomeli biso azali accompagné na maman makambo ezoleka ndenge oyo ezalaki programmé awa oyo azali wana ezali bongo Tshisekedi wa Mulumba yemei en personne mutu abakisi eloko moko te ezali trucage te bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini nostalgie ya deuxième république ezali kosala bango bandeko pe na koyebisa bino lisusu oyebi vraiment te na kosenga na bandeko basi mpo na respect na biso bamama awa na poto ndeko mwasi vanda na ndako sala mosala mpo na bana na yo sala mosala bongisela mobali na yo ndako pe zala na bo ndenge ya bo mama me totika nde koyokisa biso basi soni bandeko ezali na ndeko mwasi moko bandeko ye bazalaki kaka na groupe ya basoldat oyo ya bakombatan oyo bakendeki koyamba papa Tshisekedi bandeko ndeko mwasi na lati teni ya basoldat bandeko na suki na ye ya bameshe alati chapeau akitisi suki ya bameshe bandeko bapoala ngo esali neti bapoala ya ngulu bandeko bapola ngo esali neti bameshe yango esali neti bapola ngulu bandeko atelemi mpe akangi maboko asali neti apesi donc o ndenge balobaka aza kopesa mpe losako bandeko mwana mwasi mama pardon zonga na ndako kende kosalela mama makambo tala ndenge olati na teni yango ndenge esali yo bandeko mbala ya liboso na mona ete soldako alati ekoti soldat donc soldat ya mwasi alati ekoti na suki ya bameshe modele ekiteli bandeko on dirait bapoala ngulu bandeko mwana mwasi oyo tosengi na yo pardon tika mosala oyo ezali mpo na yo te tika mama na ngai tika tala ndenge obimi neti baaventure oyo ya kala oyo tobandaka kotala ntango tozalaki bana mike ezalaka na aventure moko ya moto moko babanda kobenga zwezwe nayebi te soki bato mosusu batala yango deja aventure wana ezalaki na moto moko azalaka mokuse kombo na ye ezalaka zwezwe
Zwezwe wana bandeko on nga naza koloba ya minzoto wela te me nayebi bato mosusu bayebi yango aventure moko ya kala ezalaka na aventure moko tobandaka kotanga kala ya moto moko babandaka kobenga zwezwe na kati ya aventure wana ezalaka na mwana mwasi moko mpe azalaka neti soldat ya zwezwe wana tango namoni mwana mwasi wana na ndenge atiki basuki na ye na ndenge alati chapeau bandeko namoni kaka zwezwe ya mwa namoni kaka ondire mwana mwasi wana azalaki soldat na kati ya groupe ya zwezwe bandeko ba Paul ndenge kitio ndenge ba Paul ya ngulu bandeko vraiment ndeko mwasi zonga na ndaku batika ko manipuler yo bandeko batika ko manipuler tant oyo yo zali mama banda ko kanisa eloko nini ko kende ko pesa implice po na mboka na yo Congo yo pendeko mwasi ko biko lata lisusu bateni yo bateni yo izalaka ete bandeko soko puseni pembeni ya batongo solo ya ndenge yona bandeko kokamwa bandeko babolingo na banzi ete oto zalaki na yango wana pona bino mokolo ya lelo me to sengi na bino bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali po ete tozali kobongisa émission monene oyo tokosala pona ndeko na biso congolais mwana ya mboka ya solo alingi mboka na ye na kombo ya Badive oyo tokotiela bino mpe babilili oyo tokoloba mingi na oyo etali kaka uniquement oyo etali kaka ndeko Badive lelo ezalaki kaka pona kotalisa bino congolais nini oyo azali kolakisa ete azali na droit na ye moto moko ko botola ye ba droit na ye te malgré ki combattant oyo bazali na poto yango toyebisi na bino tolobi ete bandeko babolingo ndenge ezali wana moto nyonso ayeba ete azali na liberté na ye na poto moto moko te abotola bino liberté na bino eko ngai combattant koloba boye te kosala boye te botika babiloko wana po ete tolobaki yango makambo bazali kosala bango moko mokolo moto ekopela na banzi ete bakokoka lisusu koboma moto wana te po ete bango bazali kokanisa baleki bato ebele na mayele me bastratégie bato mosusu bazali kozwela bango na sese bazali koyeba te kala te bokomona ete bakombatant moto ekopelela bango awa pe bokoyoka bino moko pe na banzi ete mokolo wana histoire ya bakombatant ekosila awa na poto bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali pe na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli